oyebi ke soki esprit de mort ekoteli yo elingi koloba te ka mbala moko kokufa molimo akufa ekokotela yo me ebandi kosilisa bino ka mbongo. Pourquoi bosser la illusion que des bâtiments comme ça me combat eza mama na ngai omoni na ba danser ndenge tozalaka ata ntango tozalaki na orchestre ndenge tozoyemba ngai na bandaki koyemba nakopesa mpe pa ya danse nakopesa mpe cri me bandeko mosusu tozali mingi oyo azalaki ke ye mpe atie ntango mosusu cri po biso tobanda otambola mingi 4 personnes na baplace ya nganga vraiment na bando okende na 4 personnes moko aza na ngola moko abela liboma mosusu akufa. Soki album ebimi eza 6 nzembo eza 8 nzembo ye nzembo ekozanga te ozomona soki ba concert ezali ata to balingi ko voyager ayeba tikaka ete te président asalaka mabe soki toza ebele me alinga kaka oya tya nzembo alingaka oya tya mwa maloba so alinga sala dio alinga kosalela dio kaka na songolo alinga kosala dio kaka na ye c'est-à-dire mutu wana pe a contribuer soki opesaka président na yo nini contribution note ochaka ye poate po yamata pour que ceci mama apeso pe ba monopole on a kati okese ba association pe ba ezalaka kocha po ezalaka mama ezalaka poza la ficherie ya président orchestre oza la ficherie ya acteur principal la bino c'est que il faut ibaya lubwe nazolo banaza sans crainte parce que dakumuda ayaki na dibaya lubwe ndenge nazoloba tuna yesoki mokolo atoza na contact net est-ce que koma na dibaya lubwe est-ce que mona mutu moko soit disant père Odon apesa ba pentacle ya komawa aza na dibaya lubwe parce que dakumuda akoma na dibaya lubwe avant ya kotika musique concert ya suku abeta linda linda awutaka na dibaya lubwe oh top oyo ba wuta mais succès o awuti tuna ye ozana numéro ne benga tuna ye soit mokolo nzamba ko sunga na kozwa ndeko wana papi biso to bano benga ye chuku che pa na iba bano benga etol na mwasi ozoye mana basi disons basi ne bakozala na ambiance na yo kanga suki na yo oui mana basi c'est-à-dire esprit yo ko travailler na ngo mingi za ya basi omona siko liboso ya podium ba otonne le suku za mingi basi oh nana ebisa solo te na kati awe mana basi eza okesa ba yeba kana yo te ba to benga ba supporter ba fan bo bayaka so ngala o travailler na esprit ya basi mingi so na o travailler l'esprit ya basi au monde vraiment ngwasuma makele les amakasi so na o travailler l'esprit ya mibalo ko ka yiki ko ta simba benda do na conseil mo seza like so ke komina inero bena RTL so na lobi lokwa ifu batu kuna baba no bundana makasi pe suki ya lox ebele do soko talinga o recomprendre kaka za mobali kapo na tolo kele donc pouvoir wana ya kovanisa public ta musu 50 yanke bano balala libana pe bayoki bavandi yo kante za la gaifa non ezali mordre ya kolinga mutu te c'est l'autorité ba chèque de ba tondi yeso abimi ayekabo même à ça, bon potin, yo yebiyote, ebiso de base songolo, ebiso de rouge, ebiso de kata. So yes, ya, that's d'abord. To doze. Ok, bon mali kimia. Na batatu na mo bachaka. Bango nyonso ifo za na signe. Soki ozali na signe o bachaka epa note, soit ozali lembo yo moko babeti yo te pona kosala na peut-être muso ezala pona concert wana. Muso ezali ke ifo etika la ndenge wana libela. Muso akobeta ngo na nature boy muto amoni te. Mais soki a déplacer ou soit avant na yo fi ndoko ya komona ki abeta ta mususu e nini na Mukongo. Atie penda dese ya aigle nyonso na Mukongo. Monde wana eza na ba réalité belé il faut ka bato ba bon siko otango moto atene ti tatouage akomba kombo ya bato aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka ndelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi
Shalom, bonjour chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup. Dès l'amour du Christ, restez branchés, abonnez-vous massivement, c'est la princesse Maman Tiffany Mokwa, chez vous, dans vos maisons, partout vous êtes à Sénète Moment, excusez-moi. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Avec l'apôtre Michael, dans cette émission témoignage, ici, Kabat Mamono Bokuna Nzambe va expérimenter Makambo. Namoini Satana Babita Amisu Paipaite Bazongela la princesse. Pour Babita Masoula Ngengezali. Mais avant de dire bonjour à mon invité spécial du jour qui est déjà sur ce plateau, je m'aimerais dédier un cantique à celui qu'on appelle Papa Guy Labala. Et derrière un grand homme, il y a toujours une très grande dame. Elle s'appelle Lolo, Lauriane Labal, ma fille chérie. Ce couple que j'aime beaucoup, Papi Sangandoui, Tiffany, Zoé, la princesse Labala. Que Dieu te bénisse. Bisous à toi. Là, je regarde la selle unique, ma sœur déco de moi-même. Que Dieu te bénisse depuis les Issa. Est-ce que ces chansons, ces cantiques peut être pour toi un cantique de méditation en scène? Un moment, si oui, je te dédie ces cantiques, maman Betty Kokelea, à vous. Allez, Katela, Yambaloya dama pastel bakokata. Allez, Katela, Eli, toquei a roda. Só pra cima. Contrôle o saco. Nazokatela nzambe lo sako na sesiko. Nazokata lo sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe lo sako. Lo sako awa. On y va. Allez, Katela. Allez, tikela Katela. Nazozonga, s'il vous plaît, Katela. Yoka. Olingi libar, olingi kopot, olingi mosala, kona nini? oyebi ke soki esprit de mort ekoteli yo elingi koloba te ka mbala moko kokufa molimo akufa ekokotela yo me ebandi kosilisa bino kambongo. Do yo soki obeli esuka kaka na bamai na makila soki batie 4 chasse soki basali boye tina simo consommer bango tango mosusu 800 900 dollars ndo mise rétabli okolekisa mwa 2 ans kaka yo lisusu maladi kuna ezosenga baopération kukuku 600 700 dollars ebimi ozongi. Donc tellement molimo akufa ezepa na yo ezomema kufa même matériel même financier na kati ya libota na nyonso. Donc c'est ça. Makambo nzambe ezali na ba réalité bele lorsque ozoko glorifier diable par rapport ya ba signe o ya ba cleaning ba pesa ko soit na ba danse wana tu dois avoir toujours un marque o ezo banda ko landa yo soit ezo contrôler yo parce que biloko wana yaka na pacte ezo makana pamba te zo ndenge bande komso bakolo ba keneti eza ba danse mso ebima awa batu meso bazo kumba kama kongolo kwa nkoba mais muta kwa ki crime tumsu mais muto pasali danse mutumsu pourquoi bosala ka illusion que des bâtiments comme ça mukongolo kwa nkoba eza mama na ngai omoni na ba danser ndenge tozalaka ata tango tozalaki na orchestre ndenge tozoyemba ngai na bandaki koyemba nakopesa pe pa ya danse nakopesa pe cri mais bandeko mosusu tozali mingi oyo azalaki ke ye mpe atie ntango mosusu cri
po biso to bano tambola mingi 4 personnes na ba place nganga vraiment na bano ke na 4 personnes moko azana ngola moko abela liboma mususa kufa ozomona donc o azana ngola vraiment ata ba 25 ans ngo na yokete soki pe azala kana yibite mais bato to swana bango moko mo balobaka ba yebie camarade nanga shora soka azana vi nzamba batele kaka donc tozalaka 4 personnes mais moko abela liboma tilelo soki azali na yebi pete parce que na longwa pe intérieur kala moko akufa ozomona alors bato bakoko tia maloba ezaka bato oyo bauta pe na boîte même ndenge ezalaka ntango moto abimisi cri moto apesi danse même moto apesi danse po danse na ye se soumettre avant nango na pamba bonde abimisi danse non ye mpe avandi pamba te ntango baopesa déjà eloko seke na nzembo oyo namoni tokende yango na rythme oyo ye mpe aza na contrat na ye asali contrat et surtout ntango toza na kati ya orchestre biso nyonso tozotambola d'abord sous nuye sur pouvoir ya motu oyo azali leader alors ntango ye aza leader yo mpe ntango ezali parce que na balider mosusu bayokanaka oyo ndenge ezali awa mpo oyo ozwa impact na chaque fois ntango album nyonso na obimisa otya mwa cri soit obwaka mwa liloba to mwa danse yo mpe il faut osalela nga boye bactere mosusu basengaka ti omoni asengi te pesa mpe mwa bato na yo yango mona badanser mosusu bamusicien mosusu na kati orchestre président ya orchestre alingaka ye makasi ozomona promoteur ya orchestre alingaka ye makasi okanisa soki nini oyo ye mpenza fils chéri na ye te fils chéri ezalaka te c'est que la personne soki olandi bien ye mpe asacrifiaki asala une grande partie ya œuvre ya kocontribue na makila na kati orchestre wana yango mona président azalaka convaincu ya kopesaka ntango nyonso soki album ebimi eza 6 nzembo eza 8 nzembo ye nzembo ekozanga te ozomona soki concert ezali ata to balingi kovoyage ayeba tikaka ete te président asalaka mabe soki toza ebele me alingaka kaka oyo atya nzembo alingaka oyo atya mwa maloba so alinga asala dio alingaka kosalela dio kaka na songolo alingaka kosala dio kaka na ye c'est-à-dire mutu wana mpe acontribua soki opesaka président na yo nini contribution note otiaka ye poite po yamata po orchestre simama apesa mpe bamonopole na kati ya orchestre bassociation mpe ezalaka mama ezalaka po ozala ficherie ya président ya orchestre ozala ficherie ya acteur principal na bino c'est que il faut pesa akoya biso mpe ndenge ezawa fo bima na mama ya bino obe ndenge ezawa sala makasi omona mama ya bino bolimbisa auti kosokola omona eni de faut calculer okoti mpe na chambre ntango mosusu ndeko na mwasi obe mama aza nanu nini auti kosokola oyebi bieke ndenge auti okota wana aza nanu akolata te soit opakola futa okoti essentiel omona ye mpenza kona excuse me nzoka nde oyaki mpo na likambo wana ezalaka ndenge wana alors moto andenge wana soki abimisi kaka elongi na public même ozalaki na lopango oyoki songola azoleka okoyoka kaka poso bima atirasi wana ezalaka na biloko ya ndenge wana il faut bima mpenza te nanango zela natala namona ete il faut bima ntina balabala moto andenge des fois batinda ye kende komona na moto akala mama ya bino baréalité eze mama tokutanaka na makambo ebele alors bato ebele ti bakomaka lelo batikalaka na ngambo wana il continue à se sacrifier bamosusu eza mpenza bomotema bosataniste eza deja epa na bango fils du diable pe baza ata bosali ndenge nini ayebi na ye ndenge boteka bayoka pe biso me akotika ko se repentir te ngai nazali nayebi so nga pe na bunda na kati pana ba makambo nyonso nasali na robot na nzoto na ngai 3 à 4 mois mais naza na quartier moko tango naza na biso na pana biso na mosala na nini na bralima na mona ye azoko kuma élévateur azaka pe quartier avant ngai na kotika parce que na bunda tamu so ata ba 4 5 combats mais lokola ba mama ba noko tia pression makasi ngai na banolata te ndenge bato baotambola boye parce que famille bana ko déranger nga mingi kaka place ya la kombe kozala nde na mikei camarade wana soki tozobuna na ye mingi nazoyeba cri ya bana kobela la tête dirigée par Satan jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donc ye chaque fois soka écrit alors lelo tango na se repentira boye na tuna ye mokolo mususu mon frère na poso ya neglo na ya kosala nini ngalo biseko tika bakite na tika ngopane na bunda pe ali sute me biloko na ngeza kaka ngani sebo tango to bunda kaka ti munayo soko zoyeba lisusu zalaki chaque fois ozolobelo ko wana la tête dirigée par Satan jusqu'à l'arrivée de Jésus. Est-ce que oyebi ke langage wana ti mutu no pe kotambola kana Satan bona sala nini dozo senti ke mutu azana na crédit ozomona mutu azana na crédit mais biso ba malobo to zalaki de faux lobby boy tango po eza maloba ebosa na kate eza donc ça na comprendre Thomas. Bah, monde de ténèbres impose à Mokili na bango oui. À travers batu na bango batu ezalaka ndenge na uta ko yebisa donc yemba crio na nko eza mission donc boaka lilobo na nko donc soki ba imposer likambo wana déjà basi ba travailler ou soit pesa eloko moko olingi yo nde opesi
opesi yango siko bazwi yango bapesi yango valeur batravail yango ok ndenge ozokota eloko ya liboso banoloba ka yango oyo ozomprendre napesa ta ndakisa nalobi te ke ozalaki ndenge bien yo olobaki aona ndenge napesa ta ndakisa moto akoya ata na mikro orchestre songolo ezobeta totyaka nete paster na biso dakumuda mosala nzambe babonjour ebele ntango azalaki na ngambu wana ayebi yango paster dakumuda ayebi yango bien bisika mosusu ngai naleka aleka ndeko dakumuda azalaki na dibaya lubwe nazoloba naza sacrete paster dakumuda ayaki na dibaya lubwe ndenge nazoloba tuna ye soki mokolo atoza na contact net est-ce que okoma na dibaya lubwe est-ce que omona mutu moko soit disant père Odon apesa ba pentacle ya komba wa aza na dibaya lubwe paster dakumuda akoma na dibaya lubwe avant ya kotika musique concert ya suku abeta linda linda awutaka na dibaya lubwe top oyo bawuta mais succès oyo awuti tuna ye ozana numero ne benga tuna ye soit mokolo nzamba ko sunga na kozwa ndeko wana papi biso to bano benga ye chuku che pa na iba bano benga etol et pas tant aza to beta musique na ye na intérieur mais aye ko koma pa damuda na damuda bano benga etol piche soki mokolo ate ezali ke lokola pe koma pe ko sambela na ko meka na ko tuna linda wana linda autaki na te na lobi dakumuda po baya ko beta album wana oyo yaki ko pesa penja top wana po ya tiki musique juste na sima album wana autaki na dibaya lobwe azalaki na dibaya lobwe ozomprendre na bisika wana akutana ba père Odon ayebi ye oza ke soka peso pentacle bo ko peso pentacle za pona 2 ans okomata na succès ako peso pentacle za pona likamu songolo so konti na bureau bo mbala moko chef azo ya ba dossier na yo kanti ba chef mususu po basambela ka tete bayamba ba dossier ba tuba ndeko muswasi alelela yo ayebi musala azana maîtrise ya musala mais ozwa ka dossier nete mais o mususu awuti kuna déjà ba si ba travailler pataga dès azwa ka liboso bonjour chef yo moko bonjour ah ça fait longtemps où est le dossier vient avec ça ozo ndima na pete yo kanti awuti yo kuna nyoso na ni posa na mutu ko ndebo za pe ubi bozana omona pe ndeko dakumuda est-ce que akende pe ka pona ko oui ndeko dakumuda tournoi na ye ya koya na dibaya wana akendaki ko simba ka ko mbakisa ka biloko na eti akendo bakisa biloko po ya ko beta album na ye akendaki muloko ko soma masango te fufu te akenda ko soma masango fufu te mais c'est un homme de Dieu akendo soma biloko wana te azaka na soni te moi je l'aime beaucoup hein les jours na yoka qui a se repentir a commis vraiment côté ya makamanzambe boy gloire à Dieu azande ko biso fufute akenda soma ba fufute akendaki ko koma na ba village o ya biso mo mais tango auti tourner na wana abimi linde beti tango ya uti kuna akiti te wana to yebite mais to zalaki na dibaya tango neti ya ye na dibaya ngai pe na zolongwa eria ye alongwe na dibaya ayawa dakumuda oyebite danser na bino wana kotu chuku che akomi pa dakumuda etol bakuna ba benga etol abo tokutani pe na camarade mikolo nazo travailler na vie dakumuda kuta utaki batere bipa na biso kuna batere na sima bonde album wana ebeta miti mopepe wana euta mama kuna pa na biso na biso to na mboka babenga kala mpumu la kena kwa za badinga bayebi yango ba mpumu la kena kwa wana soko koti na songi ya mboka na ebite po lelo soki ndenge parce que lelo biso pe prière comme au matin makambo ebele pe komi ko s'étouffer mais ba mpumu la kena kwa wana ezalaki soko telemi na songi ya mboka okuti bilamba no epasoki donc soko ye kotere ba songi ya mboka te kota mbala moko ozomona donc place wana kuna to bengo ba mpumu la kena okuta soso azotambola za lipapu moko lokolo moko donc ozomona kati na ndambo michopo azotambola okuta na ba cimetière mususu mwinda ba lampeto to chaka pétrole ezana kati ya cimetière ndenge za ba cimetière na bino bosala boy evana na cimetière mutu ayaka ko bakisa mazuta zape mais ekufa te mwinda ezali abamboka wana omundeko ya minoko mibale na mona ekunati okuta ndoka minoko mibale jour toke makamo ya musique na biso kaka boy papa na bisa biloko bozolo kelanga mike bosola na mwana nga mwasi wana jeune fille wana zaki na ba 13 ans si je ne me trompe pas. On a biso toza déjà na ba 17 ans, ba 16 ans, mais yaza na ba 13 ans. A bemi biso na zamba, azui ba franc belge ya ba mabende wana. Atie na se anzete. A lobi na kidinga papa. A beni ndeke wana ye oza kaminoko mibale wana ba debek wana eye. A biso bosola na ebolo bandenge bolingi concert. To so na ndeke. Olu banande ko lubi to lingi boy conseil na biso za boy ba batmaya ba biso mo makas donc tant biso to ko matam bien c'est la makas soki to kiti tout le monde va landa biso ba bima olobi ndeko wana isanzi kaliboki amoke
toluka nzungu siko ya bokoko wana totiango na kati na bouteille ya coca ya mafuta mbila ebetela mbula te eza la place donc c'est comme ça nasima baye kopesa nga miroir c'est comme ça nde tozala jeune fille mutasala makamona donc nde kaka biso bana nzambe tozalaka ozomema bana na bapriere banganga mpe bamema bon tolobata nete bametre dingo ndenge bazalaka wana bedingo ya biso ndenge bazalaka wana soki yo okena na bana église po bayeba nzambe boya yebana komema bango pour preuve mwana na ye moko mona te ndenge abundaka donc mutu nyonso alakisaka mwana oyo ezali ya ye mosala ezali ya ye akolakisa oyo ezali ya ye c'est comme ça ozomona donc nganga wana ntango tokende na ye papa makere azalaka handicapé soki mpe azala lisu je ne sais pas ye mpe abanolakisa bana tata mosusu mpo azala wana ezalaki bana mibale oyo babanda kosala makambo soit ya mobali soit ya mwasi mais soki ya mwasi asaleli bino vraimen bokende to mpe kozala makasi ekoleka oyo ya mwana mobali wana oui baconstate banosala soki vraiment apesi bino mwana ya mwasi soki ye moko asaleli bino seki akosala bino eloko moko agrave mais ekosenga bino makila ebele lokola ngai na banolinga mpenza te koboma moto viva boye ngai neti ngai mama tefani aloba ngai kolongola bazemi ya bato kobwaka bazemi volontaire koyiba yango nde mpenza makambo nazalaki spécial wana spécialité na ngai yango wana donc kobwaka bazemi koyiba bazemi moto mosu akozala ta mosu bodiskite ka boye ndenge ezala mwasi azemi azoloba déjà zemi ese emonana papa bazoloba lokola avandi likambo nga mpe na posa coupe na ngai eza kokita mpo coupe wana fo ezala toujours plein fo eza ata na tia yango awa na ndako moto amona te bino nyonso bokoleka me bomona yango te okuta ta mosuka lokola kopo moko evanda mais ezalaka coupe na ngai evanda na makila kaka plein nakoyiba mpe azemi moto nayibi ka ndenge azoswana wa poids nayibi pourquoi parce que nakuti na moment oyo azosilika makasi wana epermettre nga nasalaka kasi ntango ya kokende kaka kuna asokoli yango lokola senye ta okende hôpital okolo eza kofungama bayabeta lokuta pia ekei tosala yango donc ngai nazalaki na spécialité wana mpenza nabwaka bazemi nayiba bazemi nalo nde mpenza makambo nazalaki nango makasi omona yango na banolinga mpenza te kosala toute le maison wana nyonso wana ozomona ezalaka na bacondition sata aza moto ya bacondition alors ok soki nazokende maintenant koya kokende na basuite na biso mpona ya kokóma na bapele boye tozana na appel te pour le moment très important il y a des questions à poser l'autre faut l'exception lito ino batobola pourquoi toujours basta bavedette bamusicien vous avez toujours la tendance okozanga sinte to batobola obeta tatouage soit lelo bakoye biso lelo kanga suki ndenge eza boye lelo il faut ozala na suki boye parce que ozoyemba na mwasi ozoyemba na basi disons basi nde bakozala na ambiance na yo kanga suki na yo oyemba na basi c'est-à-dire esprit yo kotravaille nango mingi eza ya basi omona siko liboso ya podium bato baotondela suki eza mingi basi nga na yebiso ya solo na kati oyemba na basi eza bayembaka na yo te tobenga basiporte bafane bo bayaka so nga na otravaille leo na esprit ya basi mingi so na otravaille na esprit ya basi omona vraiment ngwasima makelele eza makasi so na otravaille na esprit ya mibali okoyoka yikiyiki koza simba benda don na conseil mosusu ezali ke soki ekomi na iner obe na airtel soki nalobi eloko efu bato kuna babanda obundana mpo osalanga ezaka eta moto ata kozoka eboye makila soki ebabambi ebute sikoyo koto epa na ngai eyaka na force eza baconseil mosusu ozomona bana mibali mutu mozomona baconseil ya bato mosusu basi nde mutu bazongoli bakufa lelo lobi mosika mais yango nazobisa ntango travaille na basire bazolakisa na esprit ndenge oke lelo kotravaille na basi donc il faut nde siko basi nde bazwa le devant bato nyonso bakende na baconseil mpo na nini omona na conseil mosusu bayebisoke non omona albumu ozosala obe na musique nde bozosala il faut dans 16 jours ata moko asexpose nudité na emonana ntango ke komonana ata bato baoganga epesa omona plein concert moto akobetaka pa moko esanse kaka apesa place aza neta moso na sting ozomona aza na sting esanse ntango beta ntango bato bamona ata position kata were boganga kuna sikoyo ambiance emati na monde pwa to mpe kote lisusu ngwasima emati ezalaka barecommandation matoi na ngai ezalaka kotoba mama tifani nazalaka nanga kotoba na banotya mpenza baviso wana kotanda ngo awa kanisa soki ndeni les jours mosusu parce que ngai na bandaki kochange mpe mingi na bafin du mois na bando ozala ndenge mosusu na bakatikati ya mois mpe na bando ozala ndenge c'est-à-dire soki tokomi neti a partir ya bale 25 na bandaki kobeba mwa moke omona mpenza beauté ndire beauté te on dirait auti mwa nguna on dirait ndenge wana soki toleki kaka fin du mois tokomi à partir ya bale 2 donc le 25 au 2 nakoma ndenge wana mais soki tobandi kaka à partir ya bale 2 ou le 3 koya boye na mizongi nazalaka pembe kolandanga boye te nazalaka pembe makasi
pe suki ya lox ebele donc soki otali ngai orecomprendre kaka aza mobali ka mpo na tolo donc na banobimaka lokola mwana mwasi mama Debora mama na ngai ye moko ayebi moto apasola bafoto nyonso apasoli bafoto mpe na libaya te na jour ya délivrance te mais ntango tokomi na kikwiti ere basere bazotala ozalaki nde kitoko boye sikoyo basere mingi na baeglise ntango mama Debora azomona baolula nde sikoyo bafoto plus ke kosepela na ngai nde na serpenti nde mama azwa nyonso nazalaki na bafoto tu mama apasola yango nyonso zomona alingaki te alobi te bafoto oyo sikoyo ekomi na séduction tu vois ke bato ebele bazokoapprécie bafoto oyo ya mabeta mosu naaka na mayudebe nakitisi loboko moko koto nalati na ngai bien me mayudebe ka ndenge wana ta mosu nalati ka kilota moke tolo pamba alors me natie ba biloko na ngai na nzoto alors bato baosepela yango nde mama ataka ntango nyonso atumbi yango. Est-ce que basigne nyonso botiaka neti batatu ezalaka significatif ou quoi? Oui, basigne ezali na basignificatif na mosusu ezali mpo na force ozomprendre ndenge bamisicien baza wana en réalité bamosusu baa na makasi ya obunda te mais soki botiaka luyatani mais ezali na bopose c'est-à-dire aoyande na pouvoir wa ntango olobi pose calme bino nyonso boyoki ye okomna c'est-à-dire dès kazoya wana pouvoir wana na kati elembo basi batie esi epesi mpe na pouvoir wana okomona ta bozobela nini na boyi na nga kotanga ta bakomona bango mais soki aye bana mai o nase d'abord nase clique nase omoni bino nyonso bovandi donc pouvoir wana ya kovanisa public ntango mosusu 50 yanke bano balala libanda mpe bayoki yo bavandi yo kanti ezalaka ifani non ezali mordre yakolinga mutu te c'est l'autoritaire bashege mpena batondi yesu abimi ayekabo même ata mosusu baopotana yo ayebi yo te ebiso nde base songolo ebiso nde rouge ebiso nde katakata soka es yaya nase d'abord todoze bovandi kimia basigne wana ezalaka toujours na basignificatif nango ezalaka pamba te na batatu na bango batiaka bango nyonso ifo ozala na signe soki ozali na signe oyo batiaka epano te soit ozala na elembo yo moko babeti yo te mpo na kosalela peut-être mosusu ezalaka mpo na concert wana mosusu ezali ke ifo etikala ndenge wana libela mosusu akobeta yango na nature boye moto amoni te mais soki adeplace ou soit avandi na yo fi nde okoya komonaki abeta ta mosusu nini na mokongo atie mpenza dese ya aigle nyonso na mokongo donc so vani bomoni kaka badesina ye ndeke nyonso na mokongo ozomprendre mosusu akozwala peut-être ta mosusu na pana lokolo mais badesina ye sexe ya mwasi mais bomona yango te bomonaka te ozomprendre bomonaka te mais soki azobetaka moto abina lokola mwa mobali abina lokola mwasi boye loketo boye na aleki na basi mosusu mais nzoka nde na opene na ye awa ana dese ya sexe ya mwasi c'est pourquoi yango erenforcaka ye ndenge azobina omona mpe ya lokola mwasi mama monde wana eza na barealité ebele il faut ka bato basele bon sikoyo ntango moto atie neti tatouage akomi bakombo ya bato abeti ne dessin te akomi kaka misu bakombo ya baparent na ye bakombo ya bana na ye bamosusu ezali kombo azolakisa boye ntango mosusu ya bapesi napesi mwana germain oyo nazopesa ezali kombo ya sirene na ngai siko ntango nakomi kombo ya germain soki eza nalobi ke eza kombo ya sirene bokomona ngai deja mbala moko ndoki mpo bamisisi yango boyo baza mpe na kisi ata moko andima te si oyoka moto azoleka ngai naza moto akisi bandimaka te mais sikoyo ntango azoloba oyo akoma komba mwana na ye mwana oyo mama molimo ebotaka molimo nzoto ebotaka nzoto ozomprendre moto aza deya na semence ya baesprit bana na ye mpe ndenge bazobotama yango okuta mpe moto abali ye mwana moto songolo yo kanti baza nde kaka kitoko babalana baesprit na bango esekominikaka soki aye kobala ndeko na yo mama tifani osambelaka ebele akovanda te akovanda libala wana te ekosimba te il faut abalana kaka na mwana moto songolo pourquoi mpo bacommunication ya baesprit ezali communication ya baesprit ezali ezalaka na pamba te soki moto mosusu akotia kombo ya moto oyo alia liboso soit ya moto oyo aboma liboso ya na biso akufa nalelaka mingi omonaka te ngai natia kombo mpo nakanisaka ebele lokuta ezali oyo alia batia ye fo ezalaka marke wana evandaka wana epana babeti oyo akashe alo sikoyo moto ndenge wana ndenge avanda ya na nzoto na kombo wana ere nyonso ata soki asimbi place bakomela ye place moto azokoma wana okokoma no mpe boye oza no na eloko te grafere bato bakoma wana okoma me yo moza na eloko te mais ye moko ndenge asimisika maboko na yaya betanga mo eloko moko abika ndenge asimi na boko c'est-à-dire apesi yo mbala moko pouvoir mais yo moko oza na eloko te oyebi te pendant le temps on a même décès qui a compliqué même comment mais ndongo beti yango na mbala moko sali betela ngai nyoka sala boye azana nzete bien loboko moko ezotala ngo nyoka alingi adoda babiloko ane
Donc ezalaka na pamba te tout est recommandé na monde ya Satan nyonso eza recommandé. Nyonso eza recommandé avec un but que mutu nyonso azokotala yango parce que ezala biloko mosusu soki otali yango neti bafille mosusu tobanda ekozala bosali basigne na nzoto. Ebo loni ekozala ke mutu abetaki neti eloko bongo soit combo soit après un moment donné longoli achelo mosusu. Bayebise changer wana. Longola o yango na biso mosusu ekendaka pour 1 mois. Mosusu eza pona 6 mois. Oyo kosala ngo pendant 3 mois. Oyo kolala ngo te après concert soko ye lobi longola. Ozo comprendre. Pour soki fali na nzoto ebele ko berisa yo moko. Donc soko utika kuna sala makaso longola ngo. Donc ezaka toujours na ba recommandation mama. Ezaka na pamba te. Eloko apamba pona monde ya Satan ezalaka te. Satan ne donne jamais quelque chose. Il y a un verbe qui appelle son c'est donc si na ezaka biloko ezaki vraiment mingi na ba génération ya ba kalaté community un peu trop na peut-être sopino peu expérimentant na musique nde bobeta likambo ya ba misi ba komi komi pesa ba kombo ya ba nyama oka kuna nga naza boye nyoka nga naza mpuku nga naza tigre nga naza aigle nga naza nga nesukoyo kondi na bango tout les lions nga naza papillon nga naza. Pourquoi bah comme qu'on utilise trop bah comme bah nyama mais bah on bah zabat. Maman nangai d'abord monde ya forêt ceux qui ont d'abord la carte à vision aux autres comme moi na forêt les autres là que ça d'abord que vie ezali na poto hein parce que zamba epesaka toujours image ya mabe par rapport ya mboka ville aux en espace ne sikabala tango bango bazozwa lelo soko zo la différence wana pourquoi obi que lelo tozo kende vers temps ya fin na bango ezala ki kala les esprits étaient cachés. Tant mosusu noko nanga neti ngai na ba 4e wana ba 10 ba 9 ans na ba ne wana noko makambo ebele azosala ye mokoti ye moko mutu azosalisa ngai azosala boye mingi nga na oyeba te mais ye moko azosala ntango apesi ngai donc c'est-à-dire ye moko azobatela ngai na ndenge na ye mais ntango na bandi kokola na bandi komisala makambo esusu ngai moko bato mosusu na bandi kokende omona bango ngai moko. Donc natango kala mingi ezalaki de fois mutu akokende boye tata mwasi na propre ou mama na ye propre ate mwana biso lokola limaka moko yemba yaka tosaka pona yo bavandi si famille no, mama vandi ndeko vandi soit mama zana ba makamune basali sali yo cérémonie mama lekiso na makolo mama lekiso na makolo yaka embrasser nga embrasser mama na bino alors yena kata musique ne soki mama akomite soki mama lobite aubimate donc il faut que mama na amona nan nzembo nyosa kotia il faut atanga koma mama tant sope mama kufite mama zana vi mais mama ndi azo garder nzungu wana. Donc musu nata wakaliza ki nengwana mutu zo melelo lokola mona wezo kende vers fin parce que Satan déjà zo koma na suka mission na ye ndo zo mona makamu nyose komi ko bima na ndenge wana zo makamu nyose komi ko bima suko très libre makamu talaka batanga ezalaki kala ko mona vraiment mutu net na Lubumbashi na yaka séminaire moko ya batu ya Rose Croix batie 3 jours ya puissance la réception de la lumière. Maman Deborah a témoin j'avais dit que maman Deborah je dois aller d'abord là. Kokeno sala nini ponga ina assista ka ba église na kindaka soki na sali prière na ngana bisima de bolanga na okena na kota natala ngai na kenda na temple wana Rose Croix na Lubumbashi tant bâtir séminaire wana ngali réception de l'esprit ma de bolanga na okena yo zokero sa moko musoko zo mvutu manga na zo mvutu mate bible na ngai yebisinga tous les jours frère mes plates de pied Dieu mes yeux na possession na sa ouais na sambela na kenda na kota na temple yango ezali kotia kibati. Oui, na kibati okoti na kati baveni na bango soki nini nakomi namoni ndako munene tala mituka liboso ya lupango mituka bajipe vandi ngape na koti siko Constantine nakotaki tana koti on nakota liboso azalaki mwasi wazali liboso azalaki mwasi wazoloba azala o atelemaki disons na chef azalaki mwasi batu nyonso bakite ezalaki me batiki yango vide basincline mituna se azoloba par rapport à la Bible. Alors le Seigneur dit, Seigneur basé Bélair, le Père est à moi, je suis dans le Père. C'est-à-dire si tu crois à Dieu, tu peux incarner. Tu dois croire aussi à l'incarnation, c'est-à-dire tu peux entrer dans le corps de ta femme, dans le corps de ton fils, comme dans le corps de ton mari, c'est ça. Et cette force de l'incarnation, c'est biblique. Vous devez comprendre que c'est une réalité prophétique. Azolobango, aoloba. Et quand tu es faible, comme on appelle Kemakamazoba, mais elle parlait par rapport à la Bible. Et maintenant, là, nous allons recevoir cette lumière
pour entrer à l'incarnation, chercher le corps que tu vas t'incarner maintenant pour commencer à conduire à lobby. Maman, tu bêta 2 heures du temps. C'est-à-dire, ndenge naza kofuka manazo tombola mutu muke natala ata mutu otelisa mutu azate. So na minute à lobby wana qu'est-ce que j'ai constaté moni ba fleur ya rose ko ya ba nini fleur rose. Hein oyebi yango ti. Obi solo nango ndenge pesaka. On dirait ba kamuni yango. So sali nyo se komi na odeur wana. Ngai nde na kiti na lobaka Seigneur garde-moi. Oh Seigneur garde-moi. Seigneur tikawe. Yo ke na likita bato. Na ligaki na yibaka makanisi na bango. Na vandi na assisté titi bakenda ki ata ba desert. Ozo bisana na. Na yebisaka nzambe garde-moi. Avant que nous soyons nzambe. Na yebisa qui est, tu as dit dans ta parole. Tout lien où tes enfants foulent leurs pieds, tu les donnes à possession. Je voulais d'abord connaître Nini Balobaka Penza Kuna, qu'est-ce qu'il veut expliquer sur cette réception de la lumière. Nakenda. Nasala ba 2 heures du temps ya kofuka mais bango ba hotel matin. Ngana hotel misa motu bango ba hotel matin tina bima na tika bango ndenge wana. J'ai compris que ça juste voyage na bango. Na idiofa. Na idiofa. Ba basé sur alate. Basi ba déplacer. Tant que lobby car moto chercher na déplacer na ngai. J'ai compris car ezaki ndoki mama déplacement wana ezaki ndoki quand tu vois otenga iba na vandi na longwe na ndako na tika pasteur na église kana okoma boye mati fani na ofungola ndako mati fani tete mati maso ba komo mono ndenge wana mati fani to bano banga donc c'est dédoubler ndenge wana donc tu l'église quand ndenge tozalaka wana yo na bureau bana babimi na prière opambola bango ndimbala mo ozokota na bureau babimi mwana keka ndenge azokoma na ndaka ofongola amoni mati fani bayamba lisu na mati fani yo nanga na bureau wana okoma sister temedana moni papa Mikael obe bakamsusu pe tu ekomeli te na bonzambe oke biso pe to kondama mebele hein sans vous mentir mais ce ekomeli te oko obando mona ome o ekomi habitude mabe obike nga nazana ndako bana na église na ko expliquer yo bana ko expliquer nga ndako na nazana ndako na ndolala zana butu o mare monanga mais bango na église ba osambe mais ya lobi a omona ngai na vandi na kichwa na kiti nanga bazo samba bike mama vandi wana na moni mama telemi aye mais nga kunda zo bananga te nazana et c'est arrivé déjà combien de fois oyoka moko c'est ça. C'est-à-dire, Nzamba koki ko utiliser serviteur na ndenge. Yo mona kinga na ndoto no lobby. Ngana zalaki wana. Ngana bandaki ko prêcher na BAT na zaki na prier na BAT. Mais yo la ligne église au moni ngai. Et ce yo kamanga déjà combien de fois. Ce qui est commis déjà que batu bakomo lobakete na lalaki na loti obie to zalaki okende transport passi na monika boy papa apôtre ayimba la moko na mutu kamo bona lobi kota na mutu wango telemi papa bozo kende wapi biso lobi lemba mbala moko to koti tito kiti bonjoka ndeza yaki apôtre te kaka mutu nzamba atindaki amemi biso wato futa transport lobi te bo futa te omone te loko komela ki wana soki eloko nyos omone atandenge za la mama na ministère to tambola na mama Deborah nous avons vu des choses batu basanza biloko mutu asanzi mama Deborah asambela pe mutu boye makasa ekangama na maboko makasa ekang to mona ba makambo ebele sina biso ke to bondela na forêt équatoriale mutu azaki na zemi me biloko anyama ebimi kaka na prière bo biloko akati ya nyama ebimi ekomela biso combien de fois mais ce que zakaka eloko ça mais bizarre ah ouais c'est moment à ce temps le Saint-Esprit là je vois déjà le Seigneur est en train de distribuer l'argent le Seigneur est en train de distribuer regardez vos téléphones entrez les choses sont en train regardez oui j'ai vu message un peu ça mais maman ce que comme le 3 fois 4 toi tu as bondoki ou soit tes aventures soit tes abandons ah bah ouais. Dieu n'est pas de cette manière. Dieu est souverain, bien sûr. C'est ça, donc, ezaba kombo oyo batu bazwaka na kati si kata bopesa. Ya ona biso bakuta naka mingi ozomona naka ombo bazobenya na bayoka na te mingi bayoka na bango na monde wana bakuta naka. Ka ya réunion bazali. Si on a réunion ba yebisio ke yo telema wana oza protocole. To pesa exemple. Hein? Omona ngai Tiffany ba yebisika yondo ko bano ya mabato. Omona bala moko apôtre Mikael azali azoya opesi ngai place. Tala siko nanga siko yona ngai nana za la force la place wana. Yo telemi protocole yondo zo pesa biso la place. C'est-à-dire ba mosusu na monde kuna na ordre na bango oza lokola mutu na niveau boy. Oyo aza supérieur na yo il faut to sakaye. Faut banga kaye. Siko mutu ba lobi ki aza supérieur ta mosusu leki na 5 ans. Ta mosusu leki na 10 ans. Ta mosusu beta musique avaye. Mais il y a Mikei na mbangu neti a commis déjà na ba temple ya ndenge wana. Alors,
oza obligé akozala toujours na haine na ye, oza toujours obligé akozala toujours na kanda na ye. Soki na otala ndenge na moni kuna komandaka ngai mpe na omona biloko aosala so akoleka nga par rapport ayembaka ata mosusu bien te me ngai nayembaka bien ezalaka nango. Mais eza na bato mosusu adesine mpe na mwasi sirene adesine mwasi te mais atie sirene na suki nyonso na lipapu mokila tu. Mais bato baomonana bango baomonaka na eza modessin. C'est ça monde ezali ndenge bo mama Tiffany bandeko bamelaka makai oyebi te ne bakomela bango na pake fumer est prédiciable à la santé bamona te tant balobaki santé komela makai ezali mabe mingi mpona santé si batangaka bo bamelaka po ani nzambe ayebisi Adam na Eve napesi bino nyonso na kati na zamba oyo sauf cet arbre bosimba yango te. Ozo comprendre bolia mbuma te mokolo bokolia mbuma oyo ekozala mbeba pona bino. Nzambe apesi bango nyonso vraiment bamangengenge bokolia bitabe bokolia papa mais mutu asepelaki kaka goûter mbuma ka moko o bapekisie. C'est-à-dire la chair lorsque nzoto ezo dominer mutu etindaka mutu plus na mabe. C'est pourquoi même biso toza bana nzambe ne tozo servir nzambe boy to komina note comme le frère Paul pouvait dire que nous sommes aux courses en train de courir dans ton comité pendant que tozo ki mambango nous devons faire toujours l'effort. Maman Tiffany, ce n'est pas une façon de te flatter. Moi quand je te vois quand tu es trop jeune, na énergie à jeunesse nyonso, na beauté nyonso, mais tu laisses des fois dans mwanda kuno ezalaka kitoko, mais tu acceptes ya okendo ko lala kana église. Likolo ya etoko ovani na église na bandi mignon sola. Quand je vois comme ça naibisa kanza même so na obonde naibisa nzambe en tout cas sunga mama oyo ezala pona 10 ans te ezala pona 20 ans te ezala vie na ye mobimba ata mama Tiffany o mati o komi soki ndenge nini vie ya kokende kola na église kotika ngo te ne bato mosusu bakoma na expérience à jeune déjà trop génétique la makambo ya bandimi na église akolala te déjà za ba appartement aola na église ndenge nini. Mais yo na monaka ozoya ozolala na église hein soki na vani obondela pona yo nyonso ezalaka koloba te soki na vani madame na ngaza témoin soki na komi na point ya komo na otanga na prière. Je sais que tu es encore trop jeune, vie eza molai, que le Seigneur t'accompagne non pour 10 ans, non pour 15 ans, mais pour toute ta vie. Nzamba salo toujours ezala ndenge wana. Merci beaucoup, Papa Michael. Tu as eu moins tango avancé dans le témoignage parce que ma bombe pour les musiciens et ici la tête. Tu auras mis sous tango yokoloba avancer mon qui est pour Tokita. Bien, Maman Tiffany, c'est ça donc na banda ekoloba que ba point ezali ebele oyo biso to banda ko sala la monde ya diable sur ba recommandation musu ezali ba demande na biso moko. Quand na biso ta musu mutako lata eloko ba biso kete omoni modèle oyo il faut sala ngona boye po batu balanda yo. Omondengo ezali awa donc omona kati musicien akotika le penza sapato atiki baketi mais abeti concert na lipapa ozo comprendre akeka kabuya zui la gomme ya pa mabeti yango okomona tous les jeunes baba notambola na la gomme et ça le peut succès donc ezala kanango ba recommandation omoni concert betaka kilote moko ya pembe tamuso ezala ngo kilote pe ya gravité liputa ka ya pamba wana direction akato basomi na 12000 abetika kilote batie basinga un modèle ajo akuta beta nango concert omoni tous les jeunes bakomolanda ngo yo monaka te mususu ezalaki awa bor moko oyo ebimaka awa ya yamado monaka ndenge ezalaka te tout le monde il faut abanotongisa c'est-à-dire biloko wana ezalaka toujours na ba recommandation. Alors biso lokwa bana nzambe nous devons faire attention surtout biso oto yaka na kati na église n'allez pas copier moko msu to va na église ndeko moko abeti eza nango bana nzambe pe abeta soki tokolingana abeti tina sima ayeko kota na note na ding 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 dinesh na arrêter mama biloko na ngai na tika kate eloko déjà na bar batutu kama nango oya kotuta so bana nzambe na église. Mon attend l'église bato ba bete na biso ba sente na banini mama ti ba tozo commander atozo yemba chaka mato soke komi na seben ako bete le note moko ya batu wana aibi ke solo wana enyata mabakasa betelu abetelu bana nza ba ko motutu ka menzo kande note wana basalela ki yango etant bana nza ba obina wana na kate église il ne chante plus ne danse plus pour na vocation à cette c'est maintenant note wana des oko bimisa binsa bango. Vous comprenez? Donc, nous devons faire attention, même l'église, nous devons veiller dans le système de l'Abyssonios. N'allez pas copier biloko à Mokili, to côté dans quatre églises. Parce que distraction, des fois, to même église, n'est pas zolinga. Alors, na même vie, nangai, do mama Tiffany, loko la garçon, tout j'ai fait, nyonso. De 4 ans, de 4 ans primaire, nangai, 10 ans, 11 ans, nangai, ti koko mana 19 ans, nangai. Donc, na sala vie, nyonso, nyonso. Mais, comment na mwana na wana oyo
komika kolongola zemi na ye Alpha mwana nanga liboso na apprécier mbote mwana nanga Alpha oui mama wana ndenge na yebisa na linga kayete kaka ndenge ayaki asalaka na ba manière nyonso ti ne akoyela nga akomi na zemi et puis ezalaki ngai ba zemi nyonso kana na biso na bando kozwa tate zemi so kaka na tie miroir kaka boye pia na ba zemi so ekozala ngo pe ata na complication te mais na sepeli kaka na vana na mutu wana vandi pe na ye parce que batu mingi penza na bando bisa zemi en réalité na bando vana na bango na vana na yo na sima na travail siko problème prière na ngai ezali ya kovana na yo te kovana prière na ngai na kosala mbala mo na miroir mais na kosoka non eloko na osali funa sala ngo na bord na sexe na ngai moko et puis so ekotie pa no ta na travail mbala moko poser mes longwa yo est compliqué te oboya te yo mto ye na zemi no ade mo oboya ndei kuna pe boche makela lopa en quartier si yebi déjà tant so ba komo boa kelo déjà ba track encore na quartier so ba moni oka moke moi so ale track déjà bandi siko za na posa te est compliqué et comme atek ya za hôpital o basale kirtage parce que ngai zala ki makama kirtage te soko ya te za déjà o ba tu nyonso basi ba yebi 4 mois déjà si monani na obendango obela te mais yo zela ka so régla le 5 juin zela le 5 juin donc na ko benda yango lelo le 29 ekei mais yo tam so banga yo zela kati les 5 na les 5 mona pia normal règle normale 3 les 6 les 3 jours no 4 jours na so za pe ba cycle long normal mais le mal est pas na yo ba to le lengo zo ko limisa ba demain tu peux arriver comme ça na vie ozo botate lobi ko yakuna poche na yo ko supporter kilo mwana te parce que tant ba yibio déjà poche na makila wana nyoso poche etikali na nzoto na tant so zali poche ezali sous na poite et que cause la kezeme comme 9 mois 8 mois et supporter omona okobana osala ba avortement volontaire mosusu ngai okomisi ko luka ba pasteur ko luka pasteur nous conseillons na ba sœur na biso na lepa ko sala likamo parce que yo moko moto sali mabe ote na kene na mona docteur te moi c'est na ngana docteur wa basolo la bien vraiment ça déjà deuxième fois docteur a sala déjà na madame na nga c'est bien mais yo ebi kava na moi sina otina ke pas docteur ebi kava na moi sina même ba minga ka bazana ngona ba kiritage musu basala za nango penza kiritage te mais lokola za na problème ya nyongo ya ndako kuna siko to komi dans le 28 akangina no mbongo te il faut beta moto amoni net mbala za na mwambo na beta momio penza cicatrice na otie cicatrice ba tio penza cicatrice tezo senga ka kirita atie yo penza cicatrice ba sengo $250 nyonso hapo ni pour futa ndako c'est normal. Merci papa Michael to komi na suka numéro de téléphone de la fin. Gloire à Dieu, merci maman nanga nzamba pambola bino. Je crois que toujours que nous consulter la témoignage na biso bo tenir nga rigueur ce sont des choses que j'ai fait ça dans l'inconscience wana zaki makamna sala ki yango inconscience mais pour le moment aussi to yamba yesu donc de jour au jour bobo de la kama nzambe za likolo na biso pour makolo yango na konsaka ba o nanu bakenda na bisika wana te na kwa ko beto le sura babika bano ko travailler na babiki même bande ko ba sala examen ndento bano travailler babiki na peso kale kendo zwa ka chapeau ya biki ya muninga bo sala peme aujourd'hui chapeau changer au PCI aujourd'hui na mayele na yo na ya ye obakisi pa na yo ndo bani ko travailler bana bani ko toka ka wana discernement ba o dissertation ba o ka botra papier na 12 heures ye papier zana no ka vide azaka na numéro 1 ozo komi ko toka donc ba bouleversement wana ezala kala merci numéro de téléphone nanga ezali plus 243 99 24 88 581 plus 243 99 24 88 581 on a numéro nangai moko apôtre Michael Chiboui votre fils oui to benga mi penza na musala wana soki obengi ngai ozana problème to ko bondela na koya ko lakisa ce que le Seigneur m'a donné na pouvoir oya délivrance ngai na koisa nzeta mbila na tija nzeta paipai omone tija nzeta pa kasa nzeta tija wana na beta ngondengo wana na kati ya vision na ngai soki ezwanga 5 jours na yebite mais ti nzeta mbila ekota ti ekoya alors na yoka na awa pasi na tongo na lamuka pasi le Seigneur me dit c'est par là que je te donne cette don ya délivrance c'est-à-dire délivrance ezali nango lelo koya ba bondelo likambo esili musu ekoza les autres bino temps le problème c'est d'abord de rester et de persévérer c'est comme ça donc tozala likambo wana ozana sujet ya kotuna ngai ozana likambo tozala wana pona kosunga bino na ba prière et nous croyons qu'avec Dieu tokotikala ndenge moko te po mutu moko te apusana epai na nkolo na motema kofungama bongo vina etikala ndenge moko nzambe apambola biso akontinue kobatela biso soki tokomona na susi na bolingo na ye merci merci na moto afilme biso na sima caméra merci na bandeko balandi biso abonnez-vous massivement avec l'apôtre Michael Toko Bakaka botinda ba question bobenga ye bobenga